Bonjour très chers fidèles de votre très belle émission Moulière Wataladora, la femme battante. Mahamadou Bikembo Zana. La présentation, on a un rendez-vous Nabino. Comme d'habitude, on a tout ça. Toye siko yo na Belgique, na Belgique na Yusabino. Na sa siko émission moko. Na tolobela ba mama mais les lots tolobela ba papa infidélité ya ba papa. L'infidélité de l'homme. Na la plateau na ngai na oké na plateau. Na solola na papa otozala esima na opose na olukana balukana poser papa moko mibale. On a la bango esika awa ba question ba pesa pe moi ya bango ba réponse. Bonjour mon invité. Bonjour madame Ozana. Ouais. Oui, que se présenter hein. Bon. Batala yo ba yeba yo pe. Ngai komo na ngai papa Nestor Nyangi. Oba benga la pera leki na bana lemba. Bana lemba babenga ngai pera leki yo. Boka papa leki ye. Boka le papune. Oh yo. Kolo ya bano ya émission oyo. Ngane mokonzi na bango. Bon. Sikoyo nazana kati ya plateau ya émission naza kozela sikoyo ba question na bino ndenge nini bon question na ngai ba tolobeli mingi basi mais tomoni basi ebele pe ba pesi ya bango ba raison pe la mususu ya makambo mususu nde toloba ya to bi ba bina Mahamadou luka biso na papa ko expliquer bien. Comme nous avons la confiance, nous avons expliqué, nous avons expliqué pourquoi infidélité. Vous avez fidélité, papa. Infidélité, pourquoi vous êtes toujours infidèle? Et il y a un bon, au moment où on parle, moi si ayena bon. Tant que vous caractère na ye oazaki nango caractère na ye oazaki nango ya mabe omoni problème ezawana yo siko mobali ozwi mwasi ozoko bala mwasi azali pa bapara na ye et pa bapara na ye aza na caractère na ye ya mabe oa vivaka nango tant obali ye abombi caractère na ye tout d'abord. Après, yo zoyeba biloko wa bombi na simate. Obali ye ayena ndako. Ala, moke abani ko binisa ba caractère na ebandele okomona ye mwana malamu. Après, abani ko binisa caractère na ya mabe. Et y a des fois azana respect et pas na yo mobali te. Ou nandaku ayebi na ye kolamba te. Ayebi ko surveiller mobile na été bilamba tout cela ayebi ko tout repasser tout cela bon pour tia mobile à l'aise akowakati peka bakanda ba réponse ya mabe à le temps mobile amoni ndenge wana arabi ma ça va akeli banda akutani na moninga mususa mwasi alingi ye kuna mwasi wana azako soigner malamu azako yamba ye malamu o biloko amona gatie na ndako siko azako mona na libanda awosala ni mobala keia mobala keia siko ndako ekomi mobulu omoni mabe eutaka epa bino basi d'abord epa bamibali te soko moni eloko wana esalemi na kati ya ndako na mwana mobali c'est que bisika azali eza malamu te moi c'est vraiment azoko soigner malamu te tu vois biloko apamba kotia na mesa alingi te tiaka te korepase bilamba mobali arepasaka te bon bofanda na salon yekuna Otuna boy,
Ostara ko nganga. Tiko. Bisika te ko mona makambo malama ko sala nini? Akangami. Yango ke infidélité bana bana fidélité envers moi. Les affaires de moi. Les affaires de moi aussi. Mais c'est quoi question na ngezaboui? Là au monique moi sino ayebi ko lambate. Ayebi ke moi sino ayebi ko repasser bilambate. Ozomona ke moi sina yo makambo wana nyoso lobike ayebite. Avant balaye. Besoin qu'il n'a pas mon ya qui fiançailles, non? Bon. Il y a observation. Non. Tant il y a observation au tout ça là il y a un bon caractère na ya mabe agola kisa na loba kamu agola kisa ya malam. Tu vois? Envers. Bon. Étant mozo il y a epanaye. Il y a des fois bilo golia et ça y était mutalambi to mama to leki. Il y a manzaka. Manzaka na ye amilayi ebe bate tout ça tu vois alors azola bisa biloko et pas batu yo ofanda ka wana te azolia asa gentil mais tant ko tia na ndako ne bisi ko découvrir ba bozoba nyonso ya mwasi yango aprendre pourquoi pas au lieu luka mususu o aider ou bien OK obengisi oyobi na ba famille na ye mama na ye et pas na bango ba zongisa na nzela bala kise oyo ayebite il faut que luka mwasi mususu okokite ko aider lokolo lingaki obali okite ko aider ayeba oyo asalaka oyo lingi ko repasser ko lamba wana ni surtout. Mais eza comme moi passe surtout awa na poto et comment soki kaka azui comme musala na ye ya nettoyage hein ami pesi wana côté ya ndako atiki na ye akoya boye o nzoto pasi ona akolamuka na tongo akoya pokwa bon ndako ekoma zamba hein bilamba bange kuma zamba oloba boye nga pena la moka na tongo ndenge yo la moka ba réponse ya mabama be okoloba na ye ko pesa yo conseil côté lokola zo beta kayu akoyeke leote c'est ça biloko ezoko boma biso ba mibali bakumi fidèle na makambo ya bakupe tu vois alors vos pesa faute na mibali te bino moko bana basi vomitala nanu vomituna nanu est-ce que tozali bien pas envers mibali na biso tu vois ezala mibali mususu ko azala ana mwasi asalaka nyonso tu na ndako mwasi ne soki alambi oki vraiment yoki loboko mwasi asoignaka ndako bien mwasi arepasaka kipa mobali neneti bébé. Mais moi ça va pas ça qui toko. Mais moi là mususu ake ozwile mbanda mi moko to mi balé. O kutu ba hotel matin liboso moi c'est un hôtel. Bazar vraiment na atala pembeni te ya moi si. C'est que on a vraiment ça et ça pourquoi? Bon. Pour moi ça est nyonso to de to lobi mobali ya lingaka moi ça la zo sala. Mais aza pe kitoko mais ake kozwila ye mbanda ulia mususu ba mbanda o kutu bazanga beauté ba kotele mata pembeni na yete wana sikoyo eza pourquoi bon yango na lobi ki réponse ezali yango na lobi ki na problème wana toko condamner kaka basi te côté ya mibali pe ba défaut ezali ba mususu ba botama kaka ndenge wana ya makila. Ça dépend bisika wuti pe éducation au azui na tata na maman ça dépend il y a bisika pas beaucoup lié base na c'est ça alors ce qui déjà ça beba na ye Allah oka na ye kuna bisika wutaki même chose na basi ce qui abeba côté wuti yoko okokate pour redresser ya kaka mangala mabe ka kozwa et pas mobali pe okozwa ka mangala ya mabe tu vois ezali les deux côtés il faut to pesa na ba conseil alors na biso mibali eza chance pour quoi pour ozwa
ce que moi c'est malin. Ah, il a chance, c'est ça aussi, moi ça malin. Il a chance. Nabino pe basi. Il faut avoir la chance pour jouer mon balai et à malin. Les deux côtés. On a compris, ils ont la chance aujourd'hui. Nous avons appelé sur moi c'est malin. C'est tout le monde qui a la crainte, il y a Dieu. Bon, au moins, on a beaucoup vivre. Et on va le payer aux gens en général le sam, moi c'est en général le sam, au moins on a beaucoup partager. C'est ça. Mais, oh, yo, bah, me tout est bougé, moi c'est mon tout est bougé, mon bal me tout est bougé, ils allaient un peu difficile. Dans le foyer, ils ont un peu difficile. Mais, nous sera là. Il y a quelqu'un qui après ça a chance et beaucoup de moi il y a madame c'est que conseil nini moi en résumé conseil nini ko opé ça pour les to bana mibali oyo azani na moi senior surtout mais aza le quoi ndenge lobi nini et ça ce qui a makila azo kende lisuko baby so akende lukalibanda po ya malamu akende conseil nini ko opé ça bon on a le conseil mo baka na moni sans Dieu et le komoko ya malamu ko salamate c'est que bande kana basi na mibale to kota na nzela le sambo de commissaire retrouver babilo ko wana e kosila parce que bako bangana ko sala na mabe teba mabe ezo ya mingi o batu baby parole babilo ko wana te c'est pour cela mabe ezako ya mingi mais tango le sambo ezali binomi balé vous allez na onde moko na ndako wana e kozala kitoko hein kitoko lokola ndako na yo lokola ndako na merci lokola ndako na yo na sepelaka na yango na mobali na yo vous allez bien merci beaucoup vous avez exemplaire merci en tout cas tu as dit papa Nestor les papounais, on a bien avec papounais. Après si va conseil, boyokiye, ce que ça moi souka ou bien mutope sambo teto benga deuxième papa na plateau na ngai. Na leo mama abina za ba papa mi balé, na papa moko célibataire, il pas pour expliquer pourquoi on va jeune, za jeune. A jeune premier, pourquoi on va jeune au bali au lingiti. Bon, ngana lingina pesa kamboti na silisi na ngana na zali suna kamukolo bate na pesi biro wa conseil o yoka za na matoya ko yoka ayoki couple na ye e ko sala malala o me o ala ndina ye ba conseil te wana sikoyo couple na ye e ko sala mobulu alors na pesi mboti na kolali kamo Serge Wikembo na Luanda o papa leki mutazolo ba bon na bokilo na koko kuna mbote na mino na pesi pe motema na ngana kini grâce lengo na pesi le saku mingi le saku grâce nga vie na ye mutana zolo ba omoni alors na pesi bino nia surtout mbote famille na nga mobimba ba koko na ngai bana au bazar na kati ya Congo na au bazar na Europe bino nyonso tout le sako père adeki alingi binomi alingi binomi bino nyonso merci bon siko na sisi na papa Nestor nazobenga deuxième invité na ngai akota la plateau bo mona e deuxième invité na ngai OK rejoindre na plateau bon invité là, bonjour papa. Bonjour maman. On va se présenter. Batuba monayo baye bayo. Ngai papa Jacques nazali bongo mobali ya Bibita. Nazali pe tukoloba mosala nzambe kat na église ya Apôtre Serge Fetidi. Bolandi oyo boyo kaka papa Jacques Kakwiti motema mama Bibita yeyo yango siko pe na bengi na plateau na nga lokwa na ina mboka na bango alobela biso sujet na biso eza l'infidélité de l'homme
pourquoi bino mibali bozala toujours infidèle? Nokaki prédécesseur na ngaza laki ko papa Nestor alobaki a parlé de l'infidélité dans le cadre il y a éducation, il y a famille quoi. Il y a parlé plus dans maman ce que azali infidèle c'est que ils a dit aussi na pas ya utaki na culture azwaki na éducation azwaki ya na libala c'est là que boyo ka les atteinte yina na mobali alors c'est mobali mal à l'aise ce qui fait que mobali akindaka ko libanda azu moi c'est mon sous pas à l'aise donc pour les agents de situation là pour ngai bon ce que mon infidèle et oui c'est vrai que ça dépend éducation mobali pas qu'on soit éduqué dans le sens depuis à Kolaka il y a la vie il y a impudicité à comme un mariage ce que lien moi les gens visiter il sera toujours impudique donc quand changer leur beauté bon pour la biso ba chrétien normalement infidélité zali et le composant condamnable quoi parce qu'il veut que l'homme quittera sa maison la femme aussi et les deux deviendront une seule chair et pour vivre ensemble, vivre en couple, en harmonie, des couples pour les deux personnes. C'est pas que l'autre qui est à gauche, ou soit qui est à droite, non. Ça, ce n'est pas ce que nous demande la parole de Dieu. Mais ce que nous combat, qui est à gauche, qui est à droite, en tout cas, c'est que d'abord, c'est exactement qui a crainte de Dieu et que nous avons paramètres donc c'est que vraiment en tout cas ils sont infidèles quoi c'est ce qui est un péché c'est tout c'est que ceux qui ne comprennent réponse de Ezali mobile aza infidèle déjà ils ont vraiment mingi ba lien moko boui oui ils ont lié parce que au y a na mariage ba habitude notamment aux célibataires ou aux mariés c'est pas divorcés ou même en quatre na couple tu vois aux en mariage toujours moi je connais des gens au bazar moyen belé bazar fidèle alors si cela est ainsi dans le bazar en tout cas ils a lien ou tu peux voir ça fait milliers soit peut-être dans milliers moi ma bé ba meli masanga ba mediamba ba minimo ya bato bazar infidèle alors le gars dans mariage a continué sur à lui infidélité oui c'est ça. Ça aussi aspect il faut pas oublier ça. Si c'est que on peut ça conseil na ba oh ba ils infidèles wana conseil Nathalie aux amis infidélité hein dans infidélité on c'est ce qu'on a ma bibita aka bonko c'est que on peut ça conseil ni na ba infidèle wana oyo bazo ça l'effort pour na bolongwa na kati ya situation en tout cas il faut qu'on se conscientiser quoi. Pour ça une introspection dans la vie ça va que ce que je suis en train de faire et ça m'a monté. Parce que fidélité est bien dans ma belé. C'est aussi un esprit qui est derrière ça. Yes, il y a fidélité. Esprit derrière ça. Et ce que mon tali ko créer une repentance, ça dit que na vraie repentance pour ne pas abandonner ça peut toujours amener beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de problèmes. Quand on a foyer, vie à couple, ça m'a monté, et comme ma malchance dans la famille. Si, c'est pour parle aussi Chibao, Chibindi, tout ça, c'est à cause de ça. Des fidélités. C'est à cause de la fidélité. Voilà, ça va aller pour moi la montée. Papa, oui, donc c'est ça, donc moi, ils ont apporté pas mal de chance dans le foyer, tu vois, beaucoup de choses dans le foyer, ils ont marché sur la montée. Mais maman, il va justement, c'est ça, il y a donc il faut éviter ça parce que tant que nous s'accoupler dans au bal de Moussou. On va à son tour passer la base de Moussou. Tu vois, c'est la chaîne de Moria d'esprit, ils ont se suivre la carte. Si. Ils ont que le ça la tant on s'occupe avec une autre femme moi ils ont besoin d'esprit ébélé c'est un démon tu vois ce qui fait que quand tu fais des choses dans ta vie moi il y a aucun avant les autres choses sont anciennes il faut éviter d'abord quoi si en tout cas boyoki papa Jacques a mis biso na nzela ya côté ya biblique quoi
et ça va lien il faut couper luka ko changer basi mibali ndeto la vie papa Nestor alobi obona cause musu César mwasi aza bien te na ndako boye azo kipe mobali bien te azo soigner ndako bien te ndako salite boye iwana pe kopi ko mema vraiment ko pousser mobali vraiment pas à infidèle. Pour le ngai il y a moté ils raison que pousser voilà c'est infidèle parce que quand il y a mot raté pour le monde c'est ça mais tout le temps l'église le monde qui m'apporte à chaque donc faut toujours pour revenir dans quoi ce qui base c'est les paroles de Dieu alors aujourd'hui la base c'est la parole de Dieu il y a mon naka à un bal à une solution selon lui la parole de Dieu c'est un miroir faut avoir la parole de Dieu. Il y a une réponse, une lumière. Quand dit la Bible devant cette situation, dans toute situation, il faut toujours avoir la Bible et le bénir. Alors que vous avez solution à bien. Mais si vous voulez que nous prenions comme les gens mal soignés dans le Dako, qui par exemple, madame Mouté, ça va vraiment être qui n'est pas monsieur, parce que la solution pour eux, c'est alors que vous rencontrez le problème dans les autres que nous avons. À mon avis, ils ont la solution pour madame Mouté. En tout cas, Bolandi papa Jacques, na papa Nestor. Conclusion la mona suki zakaka parole de Dieu pour la kobima na nzela infidélité wana okende na ngote parole de Dieu ezala nzamba za kwa miroir na ibino omoni bo se référer na parole de Dieu là ozana crainte wana ya parole ya nzambe obanga kokende libanda ba ombale na suka conclusion la bango ezaka moko bonzambe na kati ya libanda. En tout cas, merci Papa Jacques. Moi, ce que moi, conclusion qui est infidèle. Ah oui, car on a le but moi exposé dans la explication que faut toujours consulter la parole de Dieu pour revenir vers Dieu, pour se repentir sur les autres demeurer dans la situation parce que infidélité peut amener beaucoup de choses dans la vie quoi. Parce que les filles qui ne pas dans une femme on a la compagnie de démons. On peut y monter, peut-être une légion. On peut y monter aux légions des mots dans le foyer et dislocation totale. Bana rien ne marche. Et mais ça les marche mal monter dans la vie sociale tout et paralysé quoi. Na kachanda kubana bazaya. Voilà. Ça les gens le voir. C'est qui conclusion il y a papa Jacques na sukala msoza na mbota kopesa mutu. Moi chanter na mutu mako na pesi ka moto na ba oyo message na comme la bango écoute ba on a santé malamu moi parole on a lobby ça la semence on va la semer et quand la vie à bateau o ya ko ya vraiment à en pratique et ko aider à beaucoup de choses quoi tout ce que j'ai dit c'est ça. Bon, merci mingi papa Jacques. Na ndenge opesi bayoki baoyo kayo balandi ndenge répondre na invitation na biso. Siko na sisi na papa Jacques, na inga ozo abino jeune sikoyo na zui ba marié manini ye sikoyo azana na vie ya koluka sikoyo oya bien pour abala. Ce qui azana e jeune wana bon natiki ka bongo na sikoyo akota. Papa Jacques, merci beaucoup. Merci. Bon, tout ici, na papa Jacques. C'est qu'on a notre troisième invité dans l'AP à Souka pour l'émission Lelo. Avant la benga na pesimbote na Serge, visionnaire Serge Tumba, les boss. Na mwasi na ye, mama Inasia na Angola. Bambote mingi na mama, na papa José Pierre Diavanga. Na mwasi na ye, mama Alpha na Orléans, France. Bambote mingi na mama Bibi Tansona. Na mobile nebo uti omona siko papa Jacques Tolobaka motema mama Bibita mbote mingi na moshu d'amour atikali na osika na Irlande. Bon, comme d'habitude ndena ebisa bino à la présentation votre humble servante maman Mado Bikembo naza ko bengela bino sikoyo. Oh kamutu molukaka yeyo aye okoki okota. Nathan Komboneti, pour se présenter. Bonjour mon invité. Bonjour, grand frère Mado Bikembo. Abandi, n'a invité mais Yesuka. Toi se présenter nan. Comme on a
Matadi Nyangi Trésor. Avant dans la Charleroi, centre-ville. À centre-ville, Trésor gay. Yesikoyo, Azande Tobi, si j'ai la lelo, na olobela infidélité de l'homme, des hommes, yamibal toloba. Sikoyo, yo na bengi si yo l'émission nanga parce que na ebi ke yo obala nous na mité. Vous avez qui cherche, mais Bichancha change ma copine. En quelque sorte, vous appelez infidèle. Hein? Il y a aussi pourquoi infidélité ou a changer ma copine. Pourquoi Niba Liboza infidélité? Là, bino ba jeune infidèle. Ba Mikolo infidèle. Pourquoi? Infidélité et parce que infidélité à Mibali et ce qui moi si à répondre à besoin de Mibali. Surtout biso Mibali. Tout ça va poser à besoin de biso Mobo. Tu as besoin de ce que moi ça répondre à mon bon. En même temps ailleurs ce que bimo côté là moi ça doit répondre à besoin na yo. O ça ni o kanga makoto na o ke oui à répondre à besoin na yo. Mutolo wa ngai trésor. Jara baso ngai lingala. Donc alinga maman moi c'est o ke oui na sentir que oui a to ki sa maman mutu muke quoi. Eh a do ki so mutu. C'est moi ça mutu passe. Moi ça le yenge. Moi si faut ça ba genre mo bo mais ngai faut sentir que oui o to ki sa maman ndamu quoi parce que so o do ki sa mate. Franchement ngai aime ça moi. Franchement yo zela sorry en tout cas na kimbal boso na ba invité ba alingi moi ça do ki se mutu. Ko do ki sa mutu ngo ba. Kunebi ko do ki c'est ça pour chauffer hein. Si quand il y a un basse, on va chauffer comme tout. Moi, s'il faut, me sentir que moi, si, vous avez moi, si quoi, vous avez s'imposer, vous avez chauffer tout le monde. Dans ce chauffer tout non, nous, parce que nous avons triché le banda, quoi. On a ce qu'on a mis infidèle. Et quand il a senti que moi, si nous avons s'imposer, à chauffer moi. On parle na monde quoi, wa ce que bolingo mi ko ya quoi. On match des gars bolingo quoi. Bon, ngai bon, eza mutu na mutu ye pour notre trésor alingane basi o tolo baba kuluna basi o bazambo maki mobali samedi boîte hein so keite pourquoi il faut to kende mobali basi abongo moi mon tera ande wa te boîte parce que il y a boîte va viana za mutu nyoso to ngabo plaisir ba viana. Bon, vous allez appeler la non vivre à copine, pas de l'indépendance quoi. À chaque week-end, ma boîte. Mais yes, tu go, yes. Azali, genre, mort, abandon donc ça m'a été quoi. Abandon. Bobine na ndenge ya sérieux, bozongi na bino, mais ko chauffer mutu état. Abandon chauffer mutu te. Donc, abandon chauffer mutu te bon. C'est go. Koto ana ya wasenga que oui, trésor a changé quoi. Il y en a combien de camarades dans la il y a comment va dans la moi si moroté quoi. Ok, il y a au toucher kuna au tiki. Ok, on a touché au tiki. Pour trouver nano quoi zodo qui sont tout ils en demandent parce que côté de la gauche droite et tu n'as dit ce que oui, ok, nous le capoto, il y a guna quoi, ok, ça va besoin quoi. Bon, si quoi, soit aux yeux à montrer au sani. Oh, changera cara. Soit aux yeux à montrer, on continue à changer. Donc, si on coûte na moi soit là à guna quoi. Donc, guna naï trésor et un goumo boy. Donc, moi s'il faut à s'imposer, ils ont dit que mon bar le dit, ah, moi ça va lui. Amen. Non. Amen. Dans le dit, moi ça va lui. Il y a ça dans quoi que ça ka. Voilà franchement non. C'est là mon bar à lobby. Ah, il y a pas Gani makasi. Gani makasi te on ba lobi ah. Yo pozon sibe. Te on ba lobi no ah. Oyoki ma no boy. Olobi pe ayo décision lingi. Olobi ayo décision lingi quoi. Ezala ndemo ezate yo lingi ah par respect ya. Par respect les autres toi. Bon. Trésor à Jawana te quoi. Ezala ben sous moi balinga. Ba ça va Jawana. Mais moi ce que moi ça Jawana so
franchement tu vas biso 6 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois trésor on nous tromper na après yo mona suka au commis avec fidèle alinga ngate c'est normal quoi parce que ozakuna ngate donc guna nga il faut vraiment sentir que oui ozo ça m'a okotanga quoi sans kodok sangai love vraiment arrêté quoi parce que sikoyo en tout cas na yambi mi balé boyoki ba point de vue na bango to yambi sikoyo jeunesse boyoki pe jeunesse point de vue na ye eza nango guna ye ndenga changer ka infidélité na ye po ba to ko éviter ce to benga mo infidélité po na abali na été mais na ki copinage na bango nde ba sala ka changer tout le temps ba copine parce que na trouva guna été ya na vraiment moi ça chauffer vraiment mutu na trouva té siko ya mo siko na ngo tout na siko yo trésor oyebi parole de Dieu hein siko yo nde oyebi parole de Dieu bon ce qui totali na Bible ndenge etinda biso ke nini moi si il faut soumise na nini na mobile yo lingano siko soumission wana te pas moi si hein te na bloco a soumission olongola mo wa pe na ngate na moi si na za camarade na quoi wa camarade na nga amina nga intime quoi eza yo nyoso ya ngaye oyeba yango donc nga ma femme soumise au l'homme donc la bloco na ngate quoi et donc soumission so totali ba tupe ba zora soumission na ndenga mabe soumission Bible lobi na ndenge ke moi ça bongisa ne ndako na ye asa devant na ke moi si kokipe mobali moi bilamba mobali moi ekolia ya mobali moi si olinga no moi ça bongo moi c'est pas donc s'occuper na mobali na il faut moi c'est devant moi c'est ça qu'il faut à s'occuper dans mon mobile wana c'est bon quoi moi ça doit s'occuper dans mon mobile wana 10 sur 10 quoi mais ceux qui c'est au négliger l'offre vraiment parce que le quoi c'est content quand tu l'offre quoi moi il faut s'occuper dans mon mobile là ça doit s'occuper dans mon mobile là tu vois l'offre vraiment tu chambres pandit quoi wana trésor à se tromper quoi bon ce qu'on a qui pas na ke yo moi sola bela ndundo legisi mwa na ke koto musoso koto na la ndunda me legime vert ateba ba misuni mona kati ba bilo bobo so ngata na ke koto kuna oni misara ba trésor bo mala ko sika donc na ke koto kuna siko na osani na otika koto kuna parce que koto kuna a répondre na besoin na ngai en tout cas l'homme est un monde moins d'accord en tout cas boyoki trésor boyoki est à l'ingine moi so occupé na mobile so natali point commun il y a tout bala mibali baleki awa moi si occupé mobile occupé ndako kolamba ezala bien nde siko ye il faut chauffer a chauffer yango nde nini azwa tilelo avant na kiseliba parce que nano azumwa so azo chauffer mutu te parce que trésor aza yo maté quoi iloko aya aza mutu a sans chaud alingi mwasi oya kaka be awona kwa onyokola mwasi ya on siko alingi pe mwasi faza pe na mwa doepo amona ke aonyokola te po amoni c'est que on a posé ça péché mon corps elle robali o azal calme ça subisse mais voilà franchement là ça a péché quoi parce que dans ce tromper on a été trésor à se tromper quoi donc moi on est sincère au ben de trésor na simezate quoi parce que nga moi ça me tellement na nga ba ke moi na batane ça mo quoi donc siko bon jeunesse en tout cas les invité mais oh suka balozana ba jeune on a okokaité bon ça choix na hier mais on fait ça conseil nini sikoyo na ba jeune a trouvé vraiment gunaye on a trouvé vraiment péké l'autre yo trouvé gunayo ke azo chauffer yo
oh si ko pas trouver guna ina ndenga lingaka mais azokende kaka po yo so trouver wa chauffer ok non il va dater hein ok il va dater parce que voilà la mona ke guna ngapa parce que voilà des grands love la biso mata bolinga mata ndengwana tant que oui dans le but non nini yo kuna ozala parce que franchement ça va finir par linga au lobine atosi mais grâce à to lobi na lobino otosi na omer mon baba qui savait loko mo za la ata bo otosi na le otosi na lobi mais mo be faut za la sans choc quoi tant que sans chose a été présent à se tromper c'est quand on peut ça conseil nini siko na ba oyo a trouver vraiment oyo alingaka mais azokendeka toujours les bandata yo so trouver olingo mais ok toujours les bandaka na ba jeune surtout na ba jeune parce que franchement beaucoup de vandi na Belgique ils ont parmi à 80% de mariage à ba jeune ba jeune ba ou mais la te vendre na mabana na ba parce que séparation ça tale belé pourquoi là et vendre la basi ils ont bien na Belgique quoi surtout na Belgique ya libalité ka ya basi hein la plupart mariage il y a au Cameroun na Belgique ils ont la ba jeune parce que les jeunes baou maintenant ma couple na bango tantôt la femme elle est impolie tantôt mobile aussi a des comportements bizarres vers sa copine tantôt et où t'as appelé sur tantôt et où t'as appelé sur côté na biso quoi bon yo ko mobile au va na mwasi au moni mwasi no a za genre moi à mwasi mo boy genre à mwasi mo boy donc baguna ote au reste go olinga yo au commissaire baguna yo olinga au commissaire baguna yo bon au moni que oui moi so na sali na façon na ngai oui au façonner au sali marque déposer na au sali na façon na ngai mais si o tango zolo ba moi ça moi so sali na façon na moi ça tout ma casse alors la coûte tout ma casse à suka quoi aux autres même c'était basket to balata mo boy style na yo accoutrement na yo et bien te olingi o même na accoutrement mo bo oyo linga ke oui moi si azana na accoutrement na parce que moi ça m'a lingi ne ko accoutrement na te ti o même ti ma magasin quoi même na magasin la question ba accoutrement mais franchement lingi ne ko accoutrement o ayo te quoi a que je accoutrement mo boy yo mota moni ga accoutrement na ai moi yo bimana été laisse tomber peut-être nous penser quoi en tout cas donc et l'autre zone les gamins ni na Belgique na bino ba jeune ya na biso ba jeune pas biso surtout na Belgique ba simi tout makas ko le ka ko to biso mibal ba wande poto comme ya ba ngokwa siko basi yo linga ba ngwana mtu makasi ngasi go ba mtu makasi wana il faut sigo ni loveza il faut sigo ba esprit na biso kutana donc tant na biloko ya benga tant biloko na kutani ekutani loveza na ngo bolingo ezali to vanda biso quoi parce que ngai il faut moi so za sans chaud et simbate donc loveza na ngo to vanda biso to boti bana biso si mais le but est que moi so azala na sans chaud adam boulou ti azanya mobulu te mais chauffeur ka mobali na chauffeur mobali na olingi ya mobulu te mobulu mabe mais sans chaud ka chauffeur mobali chauffeur mobali na mo ata awo bibalena mobali système ningisi ka mai quoi ningisi mai mais l'autre va dans la parce qu'il y a le contact à voiture au bimate a tiens la poche na ya kangi ceinture ya koso ba biloko ya kontaka ekota ko ba biloko ya kontaka wa yo mobali obimi ozumwasi na o de la mwasi na quoi eza ba love quoi ba love en tout cas c'est na onde moi quoi ouais en tout cas boyoki tozi trois catégories il y a mibali papa Nestor ayeli biso a expliqué biso papa Jacques ayeli biso a expliqué biso na ndenga bozambi papa moi na biso leki na biso yaya ya ba oyo pe ba komona ye yaya camarade ya ba o ba komona camarade trésor pe expliqué na ndenga na bango ya ba jeune en tout cas boyoki
eza nango na nyonso tout ce qui na résumé eza kaka trouver mwasi oyo ya guna yo bovandi et puis moko soki mpe mwasi aza na mwa olingi osala ye azala ndenge yo olingi soki ozwi mwa ya guno te soki dapesa exemple soki na ndenge les deux papa Nestor na papa Jacques so mwasi aza te le mosusu ayebi olamba te oyede ye mpo ayeba kolamba nde yo ozolinga osali ye na guna yo. Mais nyonso tu peux faire tokoki oloba pe sans parole pe okoki pe so yebi pe parole de Dieu tokoki trouver pe guna o ozolinga te hein trésor a trouvé guna ngai ata sans parole de Dieu a trouvé guna ngai est-ce que yo croyant dans la parole wana te na kati ya libala na croyant nango mais trésor vraiment trésor aza un peu compliqué. Un peu compliqué quoi. Donc trésor alinga guna quoi. Donc il faut ça guna ngai donc guna ngai isina auto yebisabino. Donc guna ngai eza ya mwana quoi. Donc na croire ka na parole de Dieu quoi. O esenga mingi na kata libala quoi. Mais moi ça za pe na guna. Moi ça za na guna ngai. So na bon franchement trésor vraiment la jaro te oui. Nakoma na banda de sala mwasi aya déjà agunda ngakwa te o trouver déjà ka ya guna que na maman trouver agunda ngakwa parce que pour la banda o sala ka ya okoma na gunda nga ezanga maman attend donc maman attend on me belé quoi donc boyo ke pendant qui mata na yanga ke na maman na gunda ngai bana gunda nga to kutani biso na biswale to bandilo la biso so moto epela epeli ka mettre obongisa kaka l'essentiel eza ba bongisa kana bango kaka do bongisa mais surtout respect na nyonso tu wana respect sans respect o bala etata za sans chaud to bukisinga ata ne sans chaud to bukisinga kaka. Bon, pour tous ceux qui s'émission à biso trésor koki olobani ni mo ya suka mo résumé ya autouti oloba Moya Souka, Bozan local. Trezeguet, c'est un homme, c'est un jeune garçon. Bon, c'est un jeune garçon. Dans un moment, jeune garçon, pas très calme. Mais, Wana est un peu parti des fonds dans la foi. Là aussi. Un peu parti des fonds dans la foi. Olingi no mwasi ya luyenge. Moi, ce que oui, il faut sentir vraiment tout quoi. Donc, on a sentir on a tout à l'ove que non bien quoi. Bolingo pe ba samara et puis les pins na mungwa. To ba samara quoi. C'est comme ça quoi. Ils ont demandé ba jeune balinga. Donc, ba jeune garçon moi tout ça plusieurs sortes de maguna biso quoi. Donc, là est-ce que guna les a yamana. C'est comme moi c'est au sepela. Oh là, je suis pas sepeli qui n'a pas la mobile trésor. Qui opère moi fanamba noté ce qui a ngobenga. Soit ngobenga ngai a contacter na xtrésor@hotmail.be. Système email. Système email. Non. Nombre tu peux s'arrêter parce que tu email là. xtrésor@hotmail.be. Mais dans la copine nana. Aza déjà il y a tout le monde sens et il y a ça chaud. La copine nana c'est déjà une semaine. Oh là là. C'est quoi wana exemple na yo? Tozotala est-ce que ba azabuna ngai. Tozotala est-ce que ba côté ya moi respect faisera quoi. Parce que moi ni ba à Bruxelles ba doka ni tout quoi. Bah ça une semaine. En tout cas, nga au prier mingi trésor azo moi c'est aguna et comme ça ils m'ont cause qui a moni ba chauffer mutu ke et comme vraiment degré à monter leki là mususu aokita. Les andengene donc prier pour na yo aux moi c'est aguna yo
va chauffer on a tout le moment la température et qui est baissé et dépendre quand la température mati yo mo au timeli température mati koto moi ça na chauffer na toujours que na bon yo mo au timeli faut na kitana mandambo quoi okito tikeli alo bana quoi wa yo mo vandi Zayat, wanoko, vandi botelo bia petalo mayo kabongi fazala na quoi. Bon, ba jeune bazara na moto te comprendre, on a balité, azana infidélité les azolu comme moi si ya kunae. Trésor, aux arbres mo te ko ke pesa mo mbote ni poto clôturer mission na biso. Mbote na ngazali ya liboseza na yemoko mon ami proche Brita Zimakanda, na kata Kinshasa, yemo yebela master, yebela. Libanga na ngami bale, ezali na LBG, na Bruxelles, yemo ga yebi kwa. Wana motema, bisika trésor, akufa quoi. Oh il y a une semaine tu préciser yende mutakangi makamba quoi à contrôler donc à contrôler malgré à contrôler mais biso tona biso na système anene yani système qui pas qui kokolo qui pas qui kokolo malgré à contrôler biso tona système qui pas qui kokolo ouais non système voilà quoi banga na ngami sato et au Cani Cédric Kama. Cédric Kama, c'est mon petit frère bien aimé. Bien. Nakata Charleroi. Il y a quatrième. La peste on a Evelyne Kakwitizala. Famille Kakwitizala. De beau sanité. Noëlla Kakwitizala. De beau sanité. Mon petit Jojo, Kaputizala, bino yoso famille Kaputizala, ya bino ya mwana basalamu, na kibo pra, kibo nzambe, ya bino wana. Ouais. Pena bosuki sa, tosuki sina, na kibo pra, ya papa Nyangi Mapasi Nestor, ya yo ya mwana, ya kibo nzambe, le patriarche, ya kibo nzambe. La salutation na biso zali. To bo sanité caméraman na biso. Caméraman woman. To bo sanité caméraman woman bibita tona Nyangi. Pour ceux qui vont prêt qui vont nzambe. Oyamba yango. To bo sanité Yemoko, to banela wa mistat Yemoko, ba salutation na yo. Grande sœur sister, Yamade Bikembo. Ya yo, to bo sanité. To bo sanité, Yasuka Cheko Bikembo. Cheko Bikembo, ki bo prêt, ki bo nzambe. Na yo ya mwana. To bo sanité. Ya Serge Bikembo. Nakata Luanda, to peso qui bo pra, qui bo nzambe nao. En tout cas, ça te l'a dit trésor, ma banga ici la te qui bo pra na ba ex wane a dégagé. Et en tout cas merci. Et ba ex ba bossa na ngai. Ba bossa na yo. Donc na biso ba air mom ba bossa na ngai. Ba bossa na yo En tout cas merci mingi de répondre à l'invitation na ngai. Bandeko to komi la souk émission na biso avant benga la clôturer émission na pesi vraiment mbote mingi na mes conseillers maman Jeanne na papa Edmo maman Florence na papa Debs Ida na bana Bukina Ida na bana Bukina Claudia na pesi Michou na Rodolphe Mbote na pesi Claudine na papa Rémi Mbote na pesi nyonso balingaka ngai mbote na bino mingi je vous love bon matadi
namoni tosuki na biso awa tosuki na biso awa topesa bainvité na biso baiti bye